Allô, bonjour, 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 bonjour. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Ici, c'est votre deuxième maman, maman Elianito. Moi, ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Maman Zobatele mes alliés. Déjà, na Katia Paris, quoi. Déjà, na Katia Paris, na Sengzame, merci. Na quelqu'un qui voyage bien, nous, c'est l'équipe, na comment Nzambe, on a zongi pe malamu, ya on a pessi bino bambote, ba ebo ma vie, puis, mouko wazima, est-ce que vous allez bien? Moi, ça va. Ça va très bien. Et le bac dans ma table, maman Didier, le bit, ça sert à rien à tout, non, si ça va, parce que les images, il y a au moins l'exception, ma camp. Et voilà. Tout va bien par la grâce de Dieu. Voilà. Dans le séminaire déjà, je suis déjà là. Déjà sur Paris. Naza déjà dans Mboka de poto. Ngai na sina zongi na ngala tambola ki malamu pe na zongi ba bon ba marié na ngai ba Brigitte ngai yo na zongi mameli aniti yo wana ngai yo na ye naza déjà même si ba marié na nga bozala kimia bo se calmer nazo ya kaka ba marié ga maman nitu elle est là maman nitu elle sait comment comment dirais-je, on dit comment déjà honorer ses engagements na bi ko honorer ba engagement na nga. Côté on a pas la rapongi, hein, mais tu me s'arrêter. Attention que na kena fina ça 2 jours. Il y a question na ça 2 jours, 3e jour na ça nini na cause engagement, ils ont engagement ba marié nanga. Obi tu sais que na bino pamba, ba bino mameli anitu yeyo na yo. Maintenant, je vais commencer les courses. Là, je suis en route vers Château Rouge pour faire les courses. Je commence déjà à me préparer pour la prestation de ce samedi. Donc, merci déjà à tout le monde, hein. Merci à vous qui m'avez accueilli à Kinshasa. Merci na ba maman na ngai au bazan anonymat na kuti kuna pe na kin naza inapercité hein soko kika maman ni tuna linga ko mingi maman ni tuna landa ko na TikTok maman ni tuna landa ka service traiteur na linga préparer pour le mariage. En tout cas le maman ni tout eza se représenter Théo eza na avion ba ndeko to kutana kina bango na ba avion to sali ba photo ba uta ba Canada ba uta ki ba Londres na siki voyage mo kitoko na aéroport na bisepe ya njili kuna. Maman ni tu maman Yvette to kutana kino na nini na aéroport Angeli to yaki nza avion moko na pesa ba bizu na yo na maman comment ça s'appelle maman Eugénie na pesa pe ba bizu na to kutana kino na aéroport Angeli na maman Lisette yo pe na solo ba bizu na yo to kutana kino na aéroport Angeli to yaki nzela moko. En tout cas merci na bande ko penzara maman ni tu maman je te connais bato balinga ko ba muke lokuta makasi siko eloka na sepelaka na pesa nzambe merci na lobaka toujours que Elianito TV c'est pas la quantité mais c'est la qualité pas na biso aweza quantité te mais ezande qualité bato balinga maman Eliane ba bato qualité bo ba sepela maman Eliane ba bato qualité bo ba tala ka maman Eliane ba bato qualité wala na pesi mbote avec la main ba mani la main c'est au cœur hein wala bali na jure. Je me la professeur Babani, la main sur le cœur. Oh, j'ai l'obat. Babani. La main sur le cœur. Hein? J'ai un professeur. Oh. Chez Babani, la main sur le cœur. Dans le lobby d'Arabia. Vous n'avez hésité point. Hein? Non, on n'a pas hésité pourquoi? Nanga na loba nanga ngome na yango kaka na hésité jia na ebso na kisasa kuna okota kaka na nini na supermarché mais izayeti mama ni tu tolinga ko mingi mama ni tolinga ko mingi tunnel ango tunnel tukutana na tunnel awa ngai wana na okende ko saba course wana ba prestation na ngai o naza nango service traiteur la Providence okende musika te bengo be mama Elianito na 06 15 31 69 90 mama Elianito ko salela musala na yo
okolia pe kosanini okosepela mona fete na yo ekomi lokola VIP mpona nini mpona kaka ozela providence. Voilà ndenge nazoloba avec la main sur le cœur na remercier bato nyonso surtout oyo bayambaki nga kitoko napesi bango surtout merci na bango. Bon bato mosusu bakotanga bakombo te, bamosusu bakotanga bakombo, bamosusu bakotanga bakombo na bango eza te, mais bango batalaka bakotala baomona napesi bango. Merci beaucoup maman Yes Katumba, je t'embrasse, je te fais de gros bisous. Maman c'est le légitime ya litoi ya mokonzi. Wakotu. Légitime ya litoi ya mokonzi. Babizu na yango wana, babizu na bino nyonso tu. Merci bino surtout babandaki kolanda maman Elia Nitu, bozo landa, bozo benga seko benga mama Nitu mama Nitu ote. Mama Nitu naza na esengo, naza pe na fierté ya kolobaki en tout cas, naza na bayeba ngai, bayeba linganga. Ma famille du cœur, ce n'est pas pour rien na benga bino ma famille du cœur, vous êtes ma deuxième famille. On a benga bino ma famille du cœur, ba commentaire pe na banaki pe kotanga, nazo na pe ba commentaire ndenge boza ko commenter, ndenge boza koloba mama Nitu surtout ko benga maman Nitu. Non, c'est bien. Bolingo, ce n'est pas donné à tout le monde. Ceux qui m'ont avec ce bolingo, on appelle donc c'est binoka bolingo, on a ba bisous. On appelle ça binoka ba bisous. Yango Lauriane Malolo, je te fais des gros bisous, ba bisous. On a beaucoup mata vraiment ba bisous na bino ebele. Maman Nitu vraiment ala ko sepela na tambola ki bien. Asi bino mo boyoka kaka ndenge moko. Honorable Zakari Baba Basso, et puis qui bino ka rozara ne muta ba kwenda vutuka. Donc ce n'est que le début. Bo mesana kaka. Asi bosu bo mesani ha. So bo mesante bo mesana bino kaka ba marié bo banga na bino te. Ce qui maman interpellé na ki na ça 3 jours, ça 3 jours azonga. Bo ebi ki musala na nga wana service traité la providence. Wana penza musala na nga bo ebi yango wana mon travail. Yango wana. Alors le quoi na zongi na za soki na ki na expliquer ki na ki. Na zongi na expliquer ki na zongi. Voilà pourquoi na sepeli na demo bina zolinga ba vlog ya maman Eliane Makasi na zolinga ngona komozela zela ngo yango lisusu babina maman Eliane tungayo wana nazokende wana lelo nazokende Château Rouge na ninga ka boyeba kena sina komi naza déjà na kende Château Rouge na kende sala ba course pour la prestation on naza nango ya samedi na prestation samedi nazokende sala ba course nanga ko momesana ndenge bino moko boyebi. Ne maman Nitu Alexa Kabino balambi lelo bolie kaka lelo surtout lambaka sur place les mêmes jours les temps to lambaka tozo lamba ezolonga la moto ezokota maman na kati ya chafing dish bato bosa nini bazolia pe biloko ya moto. Voilà badeko na ngai ma famille du cœur ba client na ngai surtout ya la Providence. Merci mingi na bino surtout bolinga maman Elia Nitu. Après la pluie c'est le beau temps. Merci na ba client surtout. Tata mbule betaki mbule sili ba bibi so be maman Elia Nitu. Bango na bakoye ndenge satana koye ki bakoye lisusu. Omutamtalanze mona linga yanga yango wana. Bapanzi yesango kasi balingi ye kaka bakoye lisusu ata bandoki ya famille basangani na boyo ya kati balukinga na molili esimbi te bituma ya molili balongi te soko moni na tongo bakomi agité yebaki na butu esimbi te na basoza mutakanda kotala ngate po okosepela na wala ngate soza mutakanda kotala ngaite. Ça ne faut pas me regarder. Faut pas me regarder de. Pone na bwana ta problème à motutea. Ata. Ça mtakanda talanga te po sanini. Oko sepela na ona ngaite o. Sepela na ona ngate ça mtakanda Masele ito ya mokonzi. Kamata bipwepo akwetu wanyi bipwepo yango wana. Ngai wana nazo kende seko kende. Nazo kende direction Château Rouge pour faire des courses. Le Château Rouge, porte de la Villette.
Ça ça la course na ngai pona sepelisa babalani ba marié ba sepela. Satan, arrête-toi de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Satan, arrête-toi. Au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Satan, arrête-toi. Au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Hey. Voilà, on a aucune dans tout qui est de tout le temps, mon ami, le t-shirt rouge. En tout cas, tout le monde qui tourne avec ça, c'est le monde qui s'appelle ça, ça, bah, comme il y a GPS. JR. Qui cherche comme un GPS, JR. Nana itch. Yabango itch, babi en yango. Ma taxi en babi en yango. Application, quand tu as la itch. Pareil. JR, taxi en bazobe yango, yango. Babi yango yango. Quand tu as l'application, il y a itch. Pareil, place aux alliés. Tango kosala pe obengi yepezio. Bah nambo on peut battre pe na montant. Différence quand foot sur place. Bon. T'es au foot quand tu foot sur place quand. Nagati na ndo foot pe na internet. T'es bon aussi. Faut commission. Oui, peut être vendre peut-être quoi. Application peut-être taxi yango au PC adresse. Ah, kenana bandal a selon numéro 20. Yé connaît ce cas là, moni pe ozana band amoni kan ndenge zalaka. Et c'est pe lisinga moete. Noir ba comment la pembe mais jaune pe zali. Mais ya jaune pe zali yango. Donc ozo kana ndenge application kaka. Quand on est CP singa facilité. Et en plus, c'est moins cher que le taxi à balabala. Ah oui. C'est moins cher. Et là, on a rendu ces PC. Oh, j'ai vu qu'on a compté abonné à tourner à gauche. Oh, oh, GPS. Oh, GPS c'est ça la car. Oui, GPS c'est ça là. Développer GPS quoi j'ai. T'as papa qui tu as un téléphone hein. A robin ga mutango ndenge nini. Ya mazungeli. Amuke ba mona. Sakite ya mazungeli. Yango. Oui. Téléphone, vous savez. Ah, ça va, non? Mais je comprends, hein? T'as qu'à voir, j'ai perçu bien aussi, qui n'a aussi, quand on tourne à gauche. Embouteillage, peut c'est ça. Et là, non, il y a trop d'embouteillage, tourner à droite. Oh, j'ai perçu. Et ça, il y a un plaisir. J'ai perçu, c'est ça qui a vraiment plaisir. J'ai perçu combien, et qui me s'appelle Nini. Surtout batona o taxi à yango hein. Bon c'est pas un GPS. La taxi bon ça c'est quoi GPS intégré boy. C'est pas ça GPS intégré. Côté on a quand même ça va. Ça va. L'alimentation c'est bon hein. Ah tout y est, nous faisons nango vraiment en quatre en tout cas. Ça va. Vraiment ça va. Voilà, tu vas continuer bolinga boet. Mani, tu n'as boye kaka. À chacun sa façon de faire. Ça, c'est la façon de mani. Tu vas vlog de kaka boy. Biso là, tu as qui descend au château rouge. C'est le sabbat course. Tu continues, c'est là. Tu as qui est décassé au kende. Voilà. Nga wana nazo kende. Tu as qui est na bino bolinga boet. Katika pesa leki ya moto. Yaya sa zongi na Paris. Bolinga boet. Mani tungalinga tango otambola. Oh mon fils Olivier Esele. Fiston na ngai Olivier Esele. Kamata ba bizu mwana ngai. Yannick kamata ba bizu komeli mama Patia Kinshasa. Maman prends bien soin de toi maman. En tout cas ba bizu na yango wana. Ba bizu na bino nyoso tu. Oh bolinga mama Eliani tuna basoza mutakanda ko tala ngate po sepera na ngate. Ba bizu na ba oh nyoso bolinga mama Eliani. Biso na to kende kala tete okota na biso Château Rouge. Bolinga boit. Kala tete Château Rouge. To sa salba course to bongisa. Bible ko sa talia te wana to bongisa pona ba mariage ya bato Voilà, monde to ye biso wana to komisiko na wenza gambela. To koti wenze ya
Voilà, biso n'est pas maman Micheline hein, la wenza gambela. Tout ça ça ba course, ba katala na makayabu. Ndeka boyebi nde to misana. Monde to za otama biso tozo ya Paris, tozo ya Paris. Mwana pesa bonimi ke na sina zongi hein. Nga yoyo. Wenza gambela. Nga yoyo na wenza gambela. Voilà, nangi maman Micheline akatela nga makayabu. Ici, a pour nous. Voilà, donc on s'est dit à tout à l'heure. Hein? À tout à l'heure. Ma belle, nazo yete, hein? Ah, voilà, voilà. Mon fils, ok. Et voilà. On va continuer à Château Rouge. Mouta kata zate même chez na zanzela zoya na kesi mouta ka moko. Mais tu connais quoi ça maintenant? Ça n'attendait pas ça encore. Oui oui. Et toi parce que ça monte. Voilà. Voilà na outil. Maman Micheline Nazate. Merci. Oh merci les jeunes filles. Maman Micheline Nazate pour akatela makaya. Alors on a avancé. On a côté mususu, on a côté à poisson. Côté à poisson. Il fait beau à Paris. Même à le poisson. Papa. La bague. Et voilà, voilà. On a pris la course, on a préparé déjà. Marie, j'en ai samedi. Biso yetu kote na kati tuna moto mingi. Hata muno kwawa. Nalanda yetu. Ça va? Namuno. Mundo kaitoka kwa kote. Merci. Voilà, vous savez, on est dans une mutabatu. Maman elle a dit tazane mutabata. Puis nga moi c'est mieux ramuno mais muno bien. Muno bien. Oza muno ka finga te muno ka mabe, ya muno ka finga. Oh bali ko finga batu ko finga. Oloba mabe. Wana nde mabe. Mais ce que ça muno ya malamu ya kofinga te ba injure ezaka mabe makasi. Ce que ça muno ka finga te wana c'est bien. Na yebi na ba ngote ya. Tukuta na yebi na ba ngote. Kaka, on est deuxième maman. Papa, je suis votre deuxième. Moi, je vis de votre deuxième maman. Maman, il est la reine mère. Appelez-moi qui vient. Quand on va ça, maman, il est tout. Béton. Eh, oui, la chaîne d'abord, ça, comment j'ai. Eh, comment maman, il est tout. Béton. Voilà, là, ce qu'on a, c'est la maman, on a poisson. Na uti papa maman Micheline pour faire 4 ans makaya. Le quoi là, ça tenga moyen 4 makaya bozate. Makaya bozé pilé maman Micheline au 4 makaya. Maintenant, on a une place à poisson. Nous avons un poisson. On a donc on est dans les courses. Ça va? On est dans les courses. Donc, on se dit à tout à l'heure. On continue à tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tatazam kabisa kumuna. Zamba nimeshindana betu bon si je suis déjà à Paris. Bisous.